Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe tina Dubai mobala leki libongo na elengi mobala leki mbongo suka sanja na elengi ebele bela te bolia bongo ndumba zwi permis papa lupanga bele liboma keba nyoka ebele bela te bolia bongo keba nyoka shega sente mdumba lala lulala ndakala melingando ekenda abungu mibalo bakabate suka batikala kabango bungu ngawona engunduka mbwa rouge kana nyoka auswa biso bandeko mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus ezana bino pe mawana ye etambusa bino bisika nyonso na ba projet na bino na makambo nyonso Jésus de Nazareth azala mwinda na kati na bino. Bana mama totu bomoni kandeke totu yoka so sangwa mawawa to sina makamama nikite tozweni na manike solution te pona makambo kutu ya nini ya makambo nde babengani ketsu na bandeko naye nanu kute silite tala muso yeko kwela biso ya zulema ngata ngba bisinga ka zulema zulema za Kinshasa noko Simo yope te bana mama ngana yeba kasu omoni ba musicien ya jibe piano mingi na yeba na komona na bango na mona bango sute na mona kapsu bango famille te tutuka luti to mona na biso ba Rio to mona to ye to mona mais zulema akina wapi nani obike nazoke na sikoyo jibe piano mawa parce que malobe ko bima mbalo yo parce que to konda seke mbala kala mingi te lisolongo yango pe to te ko solola na leki na ngana ibrato piana abinanga noko bana noko bakeina ngabi nini lisusu abi zule makufi abingabi po anabi to nito songa na soma kamba binemi ndeki to saki to bimisa ba veste to bano kanga mne to budana ni to leki to pesi mbote te boto kebo ngabi eloko ngo ezongi lisunga bono na red ibrato piana mutalobi na ngabongo ngabia ibatopa pia na umela parce que ngapene ko ngabia ya solo to ya kozonga subi nemia eloko na sito bosa ni siko koma to buda ne muto aleki wa pia mbote te muta zulema eloko sito bosa na ki eloko ne ko zonga lisusu oya ba ko buda ne wana to pesa na mbote te to leka eke usala mama ba veste ko bia mutu no sa ko linga zala tina ti Obika tauna yonga bia ibrato pia na umena osololi. Ye mtabande inga liluba wana. Ote nani jibe pia na bandoko kipete. Ya. Nde na ibili jibe pia na. Te bobo sani. Mwambala na sola bien. Ande humble a sola ande bien. Mena ndimi to compare ba una segente. Ya. Toko ko sala biso nyonse sika moko. Tozo sala musala mais patron olinga moko ya mso olinga biso nyonso na sabisa mena solo atandi ngo bozana famille papa ko kozana bana nyo mais moko kaka alinga ke me ko lekse minote mais oso senti kaka ata seli ka mona ka ba bomi moto ne omona ata sala kini no mona ka ekenda ka bongo partout bo comparer zule mantena na sege bo tia ko comparer ndengwani ya no na tina te boni ngo tsa polémique te et pas ya nani jibe to kanise tana bolamu ya muto bela mbongo ebimi pour aider nani zulema elo ne kozanga ba miso alobi nanga ndoko sima ba ndoko kabe modeka na tala ki zulema est-ce que zulema azaki mana tango linga ko soit traitement ngape na yebi parce que na moneki nde na moneki pe santo komi keba nyoko ezaki suma lamu te ngabia uzulema wabika na yeba ki esute nazo talinga babi yeyo ngabi via moto lolenge nyeke c'est le matalobe kita ko fe lo midi ya wumela via moto lolenge nyeke c'est ya wana consolateur de cœur brisé o te jiba ki pakete ni te ya omone lo opoto lo banali ka mususu il faut bo saka na moto bo saka ta observation bo observer na est-ce que ndenge tanga bandaki maladi tangu jibe ya msasa ko pesa ba traitement na yabo libisanga eloko ne la exhibition ba no ko kene traitement biso na bino to yebiti
mais sikoyo ntango ekomi yo te akufi na ndako il faut totuna mpe koza mpo na nini akomi ti na niveau akufa na ndako batunaka bongo. Est-ce que jibe alemaki kofutela nini traitement jibe azalaki na projet nde na poto nde ekomika mikolo poto mpo na traitement niveau nini bazalaki na bakomaki na niveau nini bango na jibe il faut nyonso na kotuna. Est-ce que jibe abandokutana na jibe toyebi te. Est-ce que jibe ayebaki ke azalaki malade bakopesa mbongo te nyonso na ifo kotuna bana mama. Awuti okunda kabaka ta munene akundeli biso ndeko na biso leke na biso kala mingi te mususu zule masuko so aye yaya toboyi te tokenda biso te no te balota kindo tobo yaya tanga zalaki kano azalaki malade ye moko ka moto ayebi biso ka totikala kotatone yaya makambo susu ko totikaka nzamba pesa ka repo yaya ata to lobi na biso ke jibe mutabomiye après akolamuka et ça n'a pas yaya parce que tu vas nous beta mabaku ti tu vas cette solution te ya solo bana mama tu vas nous lo jibe mutabomi yaya so ke zala ki nonga mukana nzambe za mukana nzambe c'est que l'on est en bika abiki tout est grâce oh ndoka leki nzambe na nguya pour bibo ngo tsaka ka kindoki bo pesa ngwa pouvoir ko leka nzambe bo oh te eloko wana tango na yoki na landi bato bazoloba na yoki lijibe pia na mawa oyo kaka kuna mbula moko ya minene tata o tepo no ya botika ngande na ebe lijibe piana te mwa mubala na bakoswa mbongo ya musaba no kene ko sala ba vine bani ya toyebi te ngana kote lijibe piana te nazoloba nde ke jibe nde ngana yebelie azwiswa mwana mobali wana te o te bon nini bon après akokunda na honneur ah bon mais tanga banoko pesa ba mbonga traitement poni tanga banopia mbonga ba traitement ndeko na biso banoko yebisa nani ka zwi mbonga traitement ya omoni biloko muso bande omoni eloko na baki na bino ba musicien na biso omoni conséquence ya luke loko no moko sala na vie ozana kata musique soko mono opportunité moko mona ni sala omoni parce que na jebu sabino ke ba musicien na biso baso kufa pauvre tala na zulema ayemela biso banzembo ba ningisa tala ndeka kufi parce que na jebu sabino ke yaya to sunga ba musicien na biso to longo la polémique na zo so ya ba musicien surtout ba o ba kana sima to benga ba célibataire o ya sima ya miso ba safi ni loko encore ba leader mingi ba lingana ba suko bimisa ba tuté o suki pe bongo sila ata terrain na mbudi yo ba miso ba sana ngote ata kutu neni machine ngube ata na venir na bango ba nikila ngube ete o isa pona songolo paka bazana ngube te bele machine nguba pamba azana ngote bongo pusu olinga batu baleka nati parce que tango na sipse ozo muke bande kona bomba kaluka ke loko sala manda leta pesilaka ok c'est pe kota faillite jibe piano to koloba azala mbongo combien o bana ko sala kaka sala ka bote o ya bazo pesa bino ndinde ba miso bazo s'en sortir na mwa muke na ye tutuka luchi ye wana yes alipa ndine tutuka luchi na bandina na ye tutuka lutandi nga salaka elenga ondire mwa nini libongo mayele est-ce que jibe piano nga pesa ke mbongo mikolo nyo yimo pa yebiko luka na ya toko ko dépendre kaka pa ya mutu te oh et ça lokola Matthieu 7 senga ba ko pesa Matthieu 8 senga ba ko pima yo parce que o sengi mabe yango moyo so eloko ezate Matthieu 8 senga ba ko pima yo yango wana totika na ba biloko na ba misusu na ba o progresser ndekeni ya soki ka ko ngo telela ka leader na bino bana mama bandiko na ba ya ba nani ba musicien libungu tulu to kundo na cotisation parce que ba leader mingi pe basala ba ofunga yaya soko sa ozu opportunité to loko no moko salibo yaya ozo kende no me luke loko moko bimela nango ko dépendre pas ya leader kaka tie
créer ma relation, créer ma solo na yo. Parce que ce que c'est la qualité, on va nous ressentir monter à ma bena bat. Basala ngé l'autre côté. Oh, mais basala l'autre côté. N'est pas n'importe quoi super basala bango l'autre côté mais babimi. Et l'autre on a nous surtout so compter parce que milliers nani na biso, misicien na biso tolo nani té, leader té. Mingi basala l'autre côté. Bana mama sona mingi basala l'autre côté. Misuku tu bakombo yeba na katabeta na orchestre ni. Orchestre munene bo. Mais ayoka na kate. Fula baleke babima, fula batu mama manda lete zalaka. Fula ba misu ba misise misu peto yebi bango teka. Oyoka abeta ka som aka misise nana ngo songo ya ayoka na kate. Nyoso songo le bika na bibi polémique kaka. La lulale. Ebele bela te bokolia bongo. Ndumba zui permis papa lupanga beli libo. Keba nyoka. Awoswa biso yango wana. Ndakala melingando. Sheka sente ndumba ekenda kabongo yango bana makambu na solo bana bina solo ba leader mingi ba bimisa na ba ba soko moni leader wana bimisi yo ezali kamangolo nazo msomna solo mingi pe ba yoka na abako bete orchestre nini azala gina yaya pona muta bimisa bwa ke no mokako swa ngala solo bango ako yinanga shima mokako swa ndenge nani yana biso kofiolo mida sala fali basa mingi te abokela mokako swa basa mingi te ba yaya wana abim kanisa basaka bele ya me pona bisino mutu na mutu sana mutu na ye abimisa fali net ba vie Antoine ba yana biso ata sana mabe na ye malamu pesa lilo pe poto e ba fali e uta pa yaya wana tokolo bateki ba nini koto na yana sidiz azana moi seti na yi tokele pa wera surtout wera son ya bimisa ba ne bele uya son kapata umela mokako swa kene liboso wera son ndimiyo oyo ngana yebi ya wera son nandi par rapport à musicien msuna yoka mais wera son umela bino na kofilo medi umela okene mokako swa okene pambwa ma lelo soto zotala ba héritier wata sosolem ba uta pa ya nani Werason depuis Kipomba Werason Fabricas métier noir Werason Didier Lacoste le né à famille Werason miel de son parce que mon kako soit ya kamata lelo to sa tabana ba ata usate lelo bana ba lia tanguba ete lelo soto ko ba ibo pona papa na mo grâce ya papa na mama kende liboso Werason wana na soba onga na biso muta ko yinanga je m'en fous parce que loko wera sala eza batu ne soit ya muta fungula bino motema ba faire rigola wana mabele man wa ningisa ka mukolo wana batu ne soit zoganga faire mama bomoni yango parce que bango ne so bana ba selo sika mtata mapasa na bosani yeku mususu la tete libela tona kanda no yebe mususu selo tata mapasa yo ndiko boyaki ko yango yembela biso na conception neto okana yo na otona minyati selo tata mapasa wana ba uta kuna bango nyonso ba free nani ya Werason ata mabeza lime Werason na sala pe bango ba monana ekenda kabo misusu to monate mais yo ba bimiso ndiko no so ngoswa osoko kobota te papa sa boto osoko mukolo yebe bota bana pe ba me ba koko ekena kabonde ba wera ba faire ba koma ko sala bazo bimisa binza basi ba ko nini bazo bimisa so faire nani Werason ni ba koko bana mama ekena kabongo bana mama kodinga to kanga match fungola match on ne sait jamais manda leta pe silaka fungola match fungola pe retraite yaka fungola match batu nyonso ba beta ozo kanga bale bondenge ni to tsabite mona ba yo tsabiso 1-0 pa moto lali na kimpwaka nyonso na so ba lobi ona baloba mabe ngakutu mutu akoyinanga na sa kuna lelo siko zulema ba holoba ndenge ata jibe pia na batata sungaki nana kondima wa anko biso to wanga na wa to sana makila ko wanga ata sungaki ya ba sia oyena kande to wanga naka mama keba nyoka ebele bela te to kolia bongo na tilo kolela mida France Pascaline Ponde yana Jenny Ponde na Grâce Ponde na Jenny na BBC Ponde
leki ya Francine Ponde na Babu Ponde bango wana ekendaka bongo muta kolengisa bato aza te yaya keba nyoka akoswa biso Odette Nzongo Yanda mwana Hollande kote bamiliki ezaka moins cher mais batindelaka biso te lala tekele bumba mabese bandaki Liki Songo Mboma eloko na betu eza bongo Ibratopia yokusito soolaki nyonso wana Héritier Wata soso lembe ebele te okolia bongo Héritier Wata soso okolia ngo bongo aolia ekendaka bongo niekese Fabrice Roxal mobala tende bajalo bakokufa na soni na sansi wana bana mama lala ebele te bokolia bongo keba nyoka balelo sona ndonge ekendaka bongo ona nobia solo lelo sobe to komi boye kofungula batumachi ezate siko zule mawana bandiko basolo baba noko yedete yaya nana salaki temwe ata bapesaki akolaki sango ata babekeke no soit traitement est-ce que abanoko kutana na jiba boye ko soit ko pesa traitement na yebite butu malamu